Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Mbote la bino nyonso bandeko balandi ya KNB News lelo eza édition spéciale kindoki politique esika wapi toyambaki mwana mboka Albert Moleka wazaki pembeni ya fe Etienne Tshisekedi wa Mulumba lokola directeur de cabinet pe porte-parole ya UDPS ya pesi ya vina ye lolenge kani UDPS ezo kamba mboka après 37 ans ya lutte lokola limesano conseil de ministre et salamaki mokolo ya lobby vendredi 14 janvier 2022 wapi qui présidait na yemoko chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sika batala qui situation globale ya mboka pe mingi concernant projet ya modernisation ya 145 territoires au Kalate il faut misala e banda ko salama to kozungela bino na ba force de taille na édition la biso ya Mondi na compte rendu yango. Président AI a eu de peste Jean-Marc Kabundo Wakabunda a démissionné qui depuis lobby Nanzila a tweet moko asalaki kasi quelque temps après ezalaki démenti na ba proche na ye pour na koloba que compte na ye ezalaki piraté ba combattant ebele bayaki pour na kotelemela ye pe quelques autorités côté à parti na côté à institution bayaki ko visiter ye na résidence na ye kasi selon président et assemblée nationale démission oyo ezana no officiel pour Assemblée nationale azana notifié te à venir koyebisa biso plus dossier oyo etikali à suivre. Kakande na ebisa ki bino na bandeli ke lelo eza plateau spécial kindoki politique évolution ya mboka 3 ans sima ya changement ya régime nini et salami Albert Moleka ancien directeur ya cabinet ya fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba a réagir na micro ya Naomi Mpila na bosolo pe na bosembo na ndike Félix Tshisekedi azosala manso oyo ayebi kosala manso akomi kosala kasi bana Congo nanu bazwi oyo bazala ekozela te wana kote ya bana mboka kote ya peuple déception frustration eza nanu bazana okozela misala emonana mais ekote ya bakondi na bato nyonso baza kati na matari yango na nazoba bon bazosala oyo bayebi na oyo bakoki kasi ekoki nano te mpona makambo matali babesoin baposa na bosenga ya population. Lelo yo bato bazolo balolenge zoyo kana que chef de l'État oza ko se plaindre mingi que mosala na ye to pe vision na ye zo koka penza ko zala matérialiser te lolenge ozala kana pe chance que pe lolenge zo moni na makambo zo lelo to ko bananya zo bloquer action ba action ya chef de l'État pour ko tsama te ko bloquer ba action ya chef d'État ama eza likambo ya pekete bato bablokaka action ya chef d'État ezala mingi ba gouvernement étranger mais que gouvernement na yo moko to basali na yo moko babloke action na yo nga personnellement na comprenaka terme wana te donc bato ebele baloba baconseiller bazobebisa mosala ya président to gouvernement eza kosala makambo na vision ya président te non président aza kopréside masanga nyonso oyo ya gouvernement ye moto aza kopréside yango ya mibale baconseiller mais baza baconseiller ya nani baza baconseiller ya président baza patron na bango donc soki baconseiller baza bien te baza mabe to baza bazoba moto aponaki bango esengeli ye nde akozwa solution na esika wana
soit pour changer bango, soit pour finda bango, formation rapide, ce qui ministre, le premier ministre, azo Kamosala te. Mokondi, au Solana, au Parlement, atala, premier ministre, au gouvernement, yo, Kamosala te, pour régler Makambona bango, puisque le Parlement, le gouvernement est un des responsables devant le Parlement. Le président est responsable devant le Parlement. Hein? Mais à qui influencer dans le niveau Parlement pour être sa gouvernement et à sa gouvernement. Donc, apparemment, le problème, c'est que l'entourage stoppé bateau pour travailler dans la sécurité, mais il y a des problèmes, le président. Mais puisque l'entourage, il y a yo. Je n'ai pas moins d'expérience, soit de diriger la compagnie, soit de diriger même une équipe locale Imana. Comité ezayayo yom to ponami mingi ba membre comité na yo yom to ponami mingi directeur financier na yo directeur commercial na yo yom to koluka bango yom to kotia bango na mosala soki bazokoka mosala te to comprendre mosala ozopesa bango te soit tu les changes soit otindi bango formation mais jamais en tant que PDG ou DG, dans la fonction dans l'entreprise, ou même en tant que président, à monter ma pembe par exemple, maman. Yokutu, ozano kutu na terrain te, obetandembo te, ozano kaka dirigeant. Mais ceux qui sont poli, supporter, finir nani. Finir président. Attends, lobby menga, mutu na beta kandembo te. Non, mais yonde, yonde, oza responsable pour gérer l'équipe, tout comme pour gérer entreprise, ce qu'on a PDG, président, directeur général, donc on a responsable exécutif. Il y a entreprise. Il y a diriger, collaborateur d'ailleurs, il y a veiller ce sala, mon salaire, ce qui mosala et compagnie qui va le battre et la faute il y a comptable. Mais tout le monde a dit le président honoraire Kolobak Azariki na 15 personnes était fois ça mosala madame le peut te Kolobak chef de l'état a une bonne volonté mais simplement mal entouré tout le monde a qui ango na séjourné na Kasai azokamwa makambazo kuta ezolekila ye apparemment amandaki kozwa rapport mosusu ndenge moko aloba liboso ya population. Oui, vraiment na politique hein pour politique eza milieu to discipline sika oyo ozobungisa mosala mpona kobongisa vie ya bato. La bonne volonté ne suffit pas. Moto nyonso akozala na bonne volonté. Et donc, bazosenga na politicien qui comme na dirigeant d'entreprise, bonne volonté ça va, mais tolingi action avec résultat, c'est ça. On n'attend même pas de la bonne volonté, la bino. On attend des résultats, on attend des actions probantes, parce que bonne volonté, nanyango politicien nino yo mona za na bonne volonté de politicien nyonso azali na bonne volonté. Après, ce qu'on a dit, promesse, il y a des politiciens qui fait ça dans la campagne, même en dehors, il y a des campagnes. Bon, promesse, non, c'est la Kitoko. Bonne volonté. Mais la politique, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut qu'on ait non seulement la vision, mais vision moko, moko, au lieu de pour transmettre en gros efficacement na ba collaborateur na yo. Pour moni, un véritable leader, maman, ce n'est pas moto yo, moko asala kamusala to mosala ni zaka kopé ça ba instruction to ba commandement. Non, ça c'est un chef, c'est pas un leader. Leader azamoto yo azo kokako amener comme ma batu basala makambo boyi ensemble. C'est ça un leader. Donc il faut batouana ba comprendre idée to vision aux autres sabango ba adhérer nango donc bango pe ba yamba yango
epesa bango mpe motivation ya kosala na ndenge ke misala nyonso eza na kati ya vision wana ekokisama. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, lelo UDPS ezo fingama, faut dire ça comme ça, que UDPS a échoué. Vous partagez cet avis? Quel UDPS là? Pour UDPS, il y en a. UDPS moko kako ebundaki 37 ans en opposition. Non, ce n'est pas UDPS moko kaka ebundaki 37 ans. Vous avez UDPS oyo ebanda na ba 54 fondateurs. Oyo ba 13 parlementaires batiaki yango mpenza na kati ya opinion nationale et internationale. Ça c'est UDPS historique. Etika biso tobanda. Là, tu as formation idéologique, politique, na ba principe, na ba valeur. Sima, fondateur, mais surtout parmi ba 13, Kabonaki, ça. Mais après Sun City, Etienne Tshisekedi a dit qu'il y a parti où il y a Yemoko, des ministères de l'Intérieur, dit bon, comme UDPS les a déjà reconnus, ils ont déjà président UDPS, ils ont défunt Frédéric Kibasa Maliba. Mais comme Etienne Tshisekedi a fait mon fondateur de l'UDPS, donc il faut plus la combo UDPS. Mais vu que loi Yamboka, Mibeko Mboka est petit ça homonymie, c'est-à-dire que parti Nibalé dans la combo Moko, Yango Banda Lelo, UDPS, le Bengama, UDPS Kibasa, et parti politique, il y a M. Etienne Tshisekedi, le Bengama, UDPS Tshisekedi. On sait qu'il y a le ministère des Affaires étrangères, au moins il y a PV, il y a réunion, l'honorable Rémi Massamba Azana Okat Nabiso, il a fait partie. Il y a la délégation à l'époque, Oyo, et maintenant qui va réunion, on a ministre Alain, il y a intérieur, il y a Fimbemba, il y a ancien, il y a UDPS. UDPS qui s'est dit, donc, il a mis après accord, il y a Sun City. Et tenir premier congrès le 14 décembre 2010, qui président Etienne Tshisekedi a écouté Kabiso le 1er février, UDPS, c'est comment on a conduit sous. Donc, UDPS Oyo Zoloba, je comprends que il y a UDPS Oyo, il y a 10e rue, Kambami, Jean-Marc Kaboul, Ndeko Lucien Kabouya, Ndeko Félix Tshisekedi. Mais échouer quand même, faut les reconnaître. Mais échouer sur quelle base? Projet, taux engagement, mini bango bazwaki vis-à-vis de la population. Engagement écrit aux amis. C'est que na niveau de population, parce que les bazana idée moko ya lutte, il y a papa Etienne Tshisekedi. Et bazana combattre na confiance non, ceux qui Tshisekedi a eu pouvoir tokobonga makambo ekobonga ezala ndenge mosusu parce que toyoka histoire ya Etienne Tshisekedi quand comme premier ministre taux ya dollar eshutaka bato misusu baministre misusu kutu oyo bayibaka mituka baka kozongisa mituka, donc bacomportement ekochanger, makambo ekochanger. Mais bato bazomona bizarrement que bato bonso oyo baza s'approcher na bokonzi to baza na kati ya bokonzi bango bazobonga na mboka ekufa, mais bapeuple bazobonga te. Donc mboka ekufa kaka mpona bapeuple, mais bamisusu babongaka. Ministre mosusu akomi ministre lobi ale asombi ndako na commune ya Halle pembeni ya Bruxelles. Mboka ekufa ndenge. Non, eza kaka gardons ka Libaku, en termes de langage, eza makambo mosusu en tant que responsable, plus haut responsable ya mboka, mpe balikambo nyonso okoloba eza message mpona bato.
bato bazango na contexte ya bango moko pe na contexte ya bato misusu. Donc moto na motu akozala pe na interprétation nango pe ekotouche motu na motu ndenge selon motema na ye. Ah, président de la République a déclaré qu'il y a un moko. Ndenge kani kosala quand même pour nous faire espoir pe na mboka ngo po to tika la tête bien kufa et puis bon aussi bon il faut faire quelque chose. Mais espoir, au plus ça va congolais, espoir, non seulement action d'ailleurs, mais surtout, il faut conscientiser Congolais sur responsabilité au Yaye Moko. Tu vois? Remarque que nous sous le bateau Salamine du régime, c'est que ma promesse est l'équipe. Des centaines de promesses par rapport à la réalisation. Or, ce qui osent promettre que na kusala bueno, pesa bueno, sala bueno, pesa bueno. Mais mutavandi nazo zilaka kusala. Il faut qu'il y ait bisaka peuple, tout population, tout congolais. Voilà, et sengeli au salaboye, yo salaboye, entre temps ngana au salaboye, pour tous ala na résultat boye. Mais comme on est mingi bayarita penser moko makanisi moko que politique et ça monde moko un peu le col ensemble qui dit une chose et la chose s'accomplit. Et non, voilà les autres domaines ensemble dire une chose et la chose s'accomplit. Le domaine politique, donc le domaine où établit mboka, où établit la cité, où établit la communauté, biso banso et sengeli to sala mutu na mutu azana responsabilité na ye na makambo yo ekotombola mboka. Alors mokonzi ya mboka ou bakonzi ya mboka, première responsabilité na bango eza pour conscientiser bato yo na population. Voilà, yo il faut sala boye, yo osala boye, ngana osala boye et elongo alors pour atteindre ba objectif. So itaka aux épisodes même ya bampiodi. Auto tekabino bampiodi. Gouvernement a mis ici dans l'activité, il y a commerce, il y a aussi un piodi. Est-ce que le programme va marcher? Non, parce que le gouvernement a un rôle, été que le salaire va faire. Pour ça, va faire, il a un rôle, il y a milieu d'affaires. Ce n'est pas un ministre qui nous sommes un piodi chez les marchands de piodi dans la Namibie. Déjà, la société, Oyo, Bango, Tina Bango, c'est de faire ça, yo. Encadrer kakaba prix solo la na bango bien pour que ba prix est alors encadré et que basa la moussa na bon malamu pour piodi et koka pour la population na Noël pour la bonne année. Donc mutu na rôle na yi. Ya no ben le peuple d'abord, ils a d'abord la dimension responsabilité ya peuple et puis responsabilité ya peuple par rapport à mboka et puis responsabilité ya bakambi mboka par rapport à peuple. On a fait ça makasi pour ancien président de la République par Lobaka yango Joseph Kabila na tango na ya Lobaka et loko akokite ezali pour transformer l'homme congolais. Apparemment congolais za kanaba tante belé na moto azokamba ke ye moko asala eloko na ngamu na ye toza un peu na manière na biso ya kokanisira. Amona mboka Albert Moleka lelo oyo tokoyi ko zape yango te ba scandale. Et je salima, c'est chaque jour. Apparemment, comme si bola muki na tongo scandale mo esalemi. Bola muki na tongo scandale muki. Donc faut luka oye baka que scandale muki esalemi régime ya ba scandale alors que même ceux qui le IDPS c'est ça na tango na bino pe na tango ya lelo mais IDPS les au pouvoir. Peut ba IDPS côté qu'on critiquer et ça ma casse. Mais lelo IDPS au pouvoir, lelo ba scandale sur scandale. Le même ni ça bien. Oyebi bakoko bazoloba soko ozofunda motu otya mosapi boye okosante mosapi oyo ezolakisa mokili oyo ezolakisa yo moko. Dans la vie en général, en politique en particulier, c'est vrai que normalement opposition il faut azala prêt on a coupé ça alternance, alternative, sous la population, ce qui est à Zubokon. On a essayé de préparer
moralement, psychologiquement, matériellement, économiquement et intellectuellement. Mais ce que vous a préparé, on dit en français, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Donc on a pour Nangaï, régime oyo, ezo pesa pe ezo sala oyo eyebi, pe oyo ekoki. Il ne faut pas demander plus. Tu ne peux pas demander à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Apparemment, vous avez copié car ancien régime. Ce que ça y est, bébé obité, on peut passer la quand. Mais ceux qui ont copié Makambo ya régime oyo l'équipe parce que bayebi elo comme suscité. C'est que bayebi elo comme suscité. Yango wana na salaka toujours j'insiste sur la différence entre UDPS et Lelo. Na UDPS, ce n'est pas le même parti. Ici, c'est un autre parti, un parti politique. Toujours, et Kambami na Batoyo, Bazara Pena Bisso, d'une certaine manière, Balanda, les mêmes cours, mais encore une fois, il y a dit que beaucoup dans l'auditorium, vous avez 500 étudiants, professeurs Moko, vous avez cours Moko, mais chacun a la compréhension que na lolenge ya ko appliquer en gros dans la vie de tous les jours, puisque gouvernance yambo kamama et l'or mon père mutuya oyo et influence à la gouvernance yamboka ezaleli ya yo moko mutu oppose à la ministre, oppose à la président, mais sikoyo bo moto na yo molimo na yo ezandengeni caractère na yo ezandengeni soza mutalo kuso mbongo que aux à la menuisier, aux à la carreleur, aux à la président de la République, c'est pour ça là tout les ambinga na mbongo. Donc encore une fois, on a besoin, il y a vraiment conscientisation, il y a population. Population à biso va déformer un peu, va déformer dans le sens que abosanaka yende aza patron ya bakonzi yende afutaka bakonzi donc yende aza na droit pe na devoir ya kosenga bakonzi bapesa résultat na mosala mpe basala mosala sinon akolongola bango po yende aza toka souverain primaire mais souverain primaire yango toexerçaka yango ndenge nini mingi tozalaka baélection na toujours mpe ezala yango triqué. Beltesco wazalaka wana kaka mpona kosunga peuple congolais na yango atia na marché macaroni roni pe spaghetti roni yango ezotekama partout pe eza kitoko oyo wapi meka okokangama bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni
oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Betosco en tout cas ngala benga ngo kaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Betesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Betesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa eleki partout. Tokomi na suka édition na biso ya mokolo ya lelo wapi ezalaki plateau spécial kindoki politique. Merci na bino bayenyoso bozwaki libaku ya kolanda KNB News ya mokolo ya lelo. Tika ite na pesa pe merci na équipe technique pe rédactionnelle obasalaki mosala kitoko na sima caméra pe régie simamaki na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukenzi Chimanga ngana bino tokutani mikolo ezali koya kasi na souhaiter bino kimia na mabota na bino pe weekend elamu. Tika ite to continuer édition na biso na communiqué nécrologique oyo Libota Kasele bazali na mawa ya koyebisa baninga pe bandeko liwa ya mama ndeko pe mwana na bango na kombo ya Zama Kasele Philomène oyo akufaki jeudi 13 janvier 2022 na bokono moko ya mokuse kozelaka programme ya matanga oyo tokoyebisa bino mikolo ezali koya bato bazali kosangana na résidence familiale oyo ezwami na avenue Kigoma croisement Wangata numéro 141 bus na commune ya Kinshasa. Tika ete sango oyo ekomela moto nyonso ayebaki mama Azama Kasele Philomène molimo na ye epema na kimia. My faithful friend, you bring peace in my heart in the trouble. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.